Est-ce que ça n'a pas dérangé? Pas y a des fans, il y a des temps sur Mboka, il y a des ambassadeurs. Pourquoi ne pas rapporter peut-être concert? Tout le monde qui m'attend, il y a Ségué Mignon, puis il y a son âme, qui est le président JB, puis il y a un concert calé, mais c'est un qui est la liwa. Ce qui montre tout le monde comme JB a rapporté un concert, soit un ilay concert. Bon, comment est-ce que Bandeko la biso bazo kufa ebele na Goma, mais yangi amazo beta concert wana. Mais ba concert c'est zo beta mangabatu ba beti nyonso ba beti ba concert na 2024 ba ndeko no so ba kufa kakati. Oya lelo ndi batomba fungwele miso. Koko feza ko banda ya kala. Yo zo comprendre que bateau biso to so kila mawa. Maintenant nga oazo bomisa bata sali meeting na stade bateau plein. Ya ba stade kutu za même sous meeting ezo samu ba bengi bongo pesa bango mbongo batonda ka bongo te mais wana kutu yampiaka. Ba ye ba fingi na bango sous Félix. Président Oazana bango sur place oazo luka manière nini ba ko sala problème sous batake bitumba na place ezali mais ba ye ba komisi nanga ba beteli bango maboko. Est-ce que crois-tu qu'un jour peut sénateur aujourd'hui chance sur aujourd'hui visa ou voyager pour un orchestre? Mais on a déjà na kenda déjà Zénith et Ratara, Nazara déjà invité. Président Benga na kenda to landela makamuna kota pe. Mais le problème est ça la makama des autres ça moi ba combattant bani na sala 3 mois na ki non zebena voyage to qui ne tobe ta Zénith de Paris au roi de la forêt. Vous avez déjà visa? Mais oui. Non, ça déjà visa l'orchestre. Donc, mais le roi la songi ou banga concert pour le roi de la forêt même tabeta concert na poto. Bato musu ba kenda ba chama kelele bato mo na le roi na poto mo distraction comme passi. Akia chenega ma kelele bato bayi. Mais muta kenda ba beti concert bato ba sepeli mulunge pende lungo bena muta tuki au sentir le roi de la forêt. Donc ma concert non c'est beta marizaka ba qui ne se distraire kaka pour le roi salé. Ndeko ba concert zo ngobeti siko na muta beti concert. Muta ke beta ndeko concert za le 15. Et monsieur Bani on est bandit maman comme même si on mo liziba ya polémique. Tozo ke ne bena liziba. Biso tambola mala ma cheki bible na simba na simba. Cheki bible na cheli bo na bible. Yo do ba héritier wata ba beti ba faire ba beti mais ba beti non te. Ba faire biso ba Félix Oazé ko auto ko beta ba beti na nous te. Donc nous sommes les erreurs avec moi tant sous pour notre chara na moi distraction. Banda musique ezongaki. Muto ke beta concert za le roi de la forêt. Est-ce que les lois où on dit ma paix que mutazongi sinet va concert depuis musique et vandaki mutazongi jusqu'au va concert ils a fallu pour pas ba combattre ba lembaki olobi ba combattre nem ba komena suka ba lembaki mutazongi sa musique za musicien te ba combattre mo ba décider que to lembi bozongela. Bino kanza mutazongi sa musique. Parce que toi, on va combattre les Mbaki. Pourquoi choix va combattre Rose attend sur le roi de la forêt à Banda première concert na poto. Basenga qui n'a pas compris mututé. Basundola qui a robanda bandile. Basenga mututé. Pas mon qui a robanda bandile. On va te banda na bango avant. Peut-être pas concert à moi parce que comprendre déjà le roi mutu achidonki mais les londres secondes va te comprendre que concert izongi. Fallait en bête à concerner le roi Moutouachi, sénateur. Pas concerner on fallait à Betty. Azapi artiste la biso ya. Ba Betty belinga lobi dans ba tozo beta Moutouachi. Donc yo ke côté qu'on a dans ce que ina zo beta Moutouachi. Te ngana ke côté qu'on a fait exemple la biso na ba concert oyo mutali boso azong si concert net na poto. Bon mon anding ba pesa ramutino so chance liboso podium yemba. Pour découvrir bana bozo bomba bato pona nini ozu mutu na 22 ans orchestre on a comme na 40 bazo yebekate mais ça malédiction bonjour Nathan oya fait oya fali azana moi c'est comme Nathan de moi na mobali c'est comme na ebiete azana mutu comme Nathan moi c'est de moi mobali azana musicien ayemba pas fali poupa na zone orchestre ndeti nga pena orchestre kuna na kubomba tena ebika ko orchestre bantu nyoso batika ta mo na ebite nga ona kanto ndia beta ayemo ko bana baleke beli na bakoko ba sa zuwa bon koko bengisi biso bakoko te ndenge ni
donc oh Monica Rosa disponible mais attends un générique tous la paix tous moi dio on a celle yo scram na Bill Clinton donc ça ils sont bien il a reçu ça bateau c'est là quoi na mais comme youtubeur Olobi donc quand ça va avoir au boire raté net c'est le bo bien à boire hier mo na comme on a pas à voir na petit na yé fabricant o akuta kai na kata ba wenge azaka déjà na kombo abengi na casino de Paris na yoka maonde mutatikela kolia makele la va ya concert azoka na batterie na emote so nini bozo luka na concert ko eza batu bazo zela mokili mobimba bozo tanga kombo asele yé mo place azazo silika nde bolo bakaboy ani na kudu bobo sana bo sangeti ya zala kati pour ce bobenge akosana le côté na podium c'est Léo. C'est le là comment concentrer na mbanda na ye sai ba we la moi si ba so na ka so na. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Ça dépend de l'heure laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette belle émission. Awa Bisso, na pesimbote na baike sika opinion se Zwami Bino, yangai Miss Girl, ya Bino Miss Girl artiste molobeli ya mboka. Nazali susu wana pour continuer ko sala musala ndenge bosenga ki na ngai. Na yebi responsabilité nazana ngona ko sala ngo bien na lobaka tango iso. Merci na Bino bobenga ki, merci na Bino oyo bokomela ki ngai na WhatsApp na ngai pour na ko talisa ngai pour na encourager pe ko robisa ngai sika pembe ba ezali to bongisa pote musala eto mama lolenge elongo bani tikana ba merci na ba partenaire na ngai nyonso papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck Boukassa tikana ba merci et pas ya Ruby Visor Aigle tikana ba merci et pas ya Diego Outiti tikana ba bongo merci les sous et pas ya docteur Patrick Mpeti en direct ya Paris tikana ba merci et pas ya docteur Dieu merci Kimbangu. Ah, Dieu merci Kimbangu, très très fort, ou direct, qui ratarate. Nabi merci et sika penyon se Zwamio. Merci Nabato nyonso oyo baza komi tungisa pour na ko partager ka ba lien nyonso ya Miss Girl Télévision pe ya émission oyo Awa Bisso. Aux artistes et musiciens bengangai na kosala yango kaka ndenge na lakaki na ba yike. Ba imboka lokola Basango, ils a juste qui artiste la bino Amidol, Fabrice Amidol, ndé azo senga na bino était beau participer, boya et belé na concert na ye, oya che date le 28 na Junior Amorim na Kimbangu na marathon na biso, c'est la magique avec DJ Lourd, Pique Rouge, ndé Amidol azo beng sa na biso robeta concert ona Amidol chante Bill Clinton, azo la kisa na baiki oya za na ngolo la prédisposition à convaincre bino total à ceux qui te soutenir et à l'objet que ça l'ango bien à ça on a invité le col la Valence à couche poulet ba Iroman ngai moko pe molobeli amboka na kozala wana naza invité na GSM production pour na soutenir artiste ya mboka na en direct ya Paris na profiter couper sa mote et pas il y a beaucoup la Caleb hein Mouta ya Bwende azo continuer toujours ko sala musala na ndenge ya mboka ya bapa ya kuna na Paris ici que Zwami en tout cas félicitations na mona ki extrait ba clip ezo sala bien bongonde za défense ya drapeau bongonde e ko sala été art na biso etombwama alors na plateau na ngai lelo naza na sengo ya koyambela bino Adrisha Yaza porte-parole ya Ngiama Weranson Igwe de la Forêt boyebi est orchestre fort et qui est déjà na Paris et qui est déjà Europe pour un concert au Yangiama Azanango na Défense Grande Paris et si gars pour livrer concert na pour la conseiller ça ba mourir et à la bonne musique né na bensaki Adrisha lokola molobeli ya Weranson na mboka ya Angola to betana mo bakati moki Adrisha boa tarde Miss Girl. Bonne santé Koulouta. Ouais, qui m'a vraiment ndenge kaka de 15 jours mutunyo sozo zelela donc il faut to battre la santé pour journée les journées mo aux ana émotion belé. OK. Ce qui vraiment santé za mala mutero piqué pe crise na kata salwana. Vraiment. Donc santé vraiment pepele vraiment ndenge les 15 quoi. Ya ngokut ndenge nazo mona kuti rolobeza nazo mona avec santé pepele. Non, on a une équipe nationale donc c'est l'équipe où Sangsara ma grand joueur à Mokili donc il wenge musique à maison mère donc toujours photos à la toujours pepele puis tous à la sauce nanzambo moro to bon de la ka donc il a battu la biso quoi donc c'est ça boni ba fan ya Weranson Igwe de la Forêt na kati ya mboka ya Angola ouais baza très bien malgré tout to sangana moi kala po moi ba ko bima zala kinga moi trop mais si ko on est na fandi vraiment na ebi ke na zo kende bientôt là
et barbecue moko ya biso pe kaka na ndenge Afrique du Sud donc retour na ngande vraiment tozong sapenda babosanga nyo tozaki na ngokala quoi. Très bien. Alors, sénateur, aux alagité Namboka, moi, déplacement, les gens de moi, PBL, de changer moi concept et émission à Bisso. Na momesa no mituna nyonso oyo na bongisa ki pona yo lelo na komakango na livre oyo na olinga prêter serment ko so la biso vérité du début à la fin. O cheka lo boko likolo ya livre na biso magie za na ngote za na okara. Vous avez pris à répondre à la question à Bissoto. Tout. Donc, sur la vérité du début à la fin. Sauf rien. Merci. Moutouné Liboso. Baïké, Bazana Posa Koiba. Est-ce que le concert, il y a Weranson, Igo de la Forêt, ils ont confirmé, bien que, Tozana, moi, Bitumba, na Est et Amboka, Yepi, ambassadeur de la paix, est-ce que le concert, Wana, et que Betama, ou soit, concert, et pour Sina, la totale température, Yamboka. Non, le concert est confirmé. Le concert est samedi prochain, le 15, concert est Tanango. Donc, ce qui est dans le site, il y a Arena Grande Obeti, le concert est toujours confirmé. Le concert est confirmé. Donc, bah, pousser en pété, bah, ni les concert. Ni les pété, tu pousser pété. Concert est le 15. Mais jusque-là, bah, musicien, bah, on a dit ça va voyager non? Non, le programme est avec Lelo. Lelo va voyager ça, Maléo, na soir. Première délégation, c'est avec déjà Moko, chef Nabiso Papi Kakol, à Kendaki comme. Donc, mon toiseau peut s'en dire, il bosse pour un fan déjà bazala motivé qu'orchestre Zoya. Donc, Lelo n'a boutou déjà orchestre mon besoin on a eu le roi de la forêt bazon n'a déjà parlé. Lelo n'a boutou. Lelo n'a boutou le vendredi. Est-ce que ça n'a pas dérangé pas y a ba fan le roi été intense sur son mboka ils ont moins bilinga il y a des ambassadeurs pourquoi ne pas rapporter peut-être concert ni tout le monde qui m'attend il y a Ségué Mignon paix à son âme qui le président JB Mpianazaï peut na concert moko calé mais c'est nga qui le la liwa ce qui monte moko JB a rapporté concert soit annulé concert bon comment est-ce que bandeko la biso bazo kufa ebele na Goma mais yangi amazo betara concert wana mais ba concert c'est zo beta mangabatu ba beti nyonso ba beti ba concert na 2024 ba ndeko no so ba kufa kakati oya lelo ndi batomba fungwele miso koko feza ko banda ya kala Hamba ko kufa oyo za na ngote dongi batunde bachende trop kana Goma. Mais baso bossa na babote na biso mboka mona zo bossa na kombo nango ça fait déjà 3 ans. Ils a pembe na Goma wana ba M23 na ba rebelle ici baboto la ngokala. Ce qui bunaka na boje crois na zo bossa na kombo nango. Ti le les a récupéré na mboka ba rebelle. Ko kufa ko boma batu na Goma za le lote za ya kala. Oso qu'on peut papa chéri sur la sala qui wana ngabe ngambala moko ndoki pona za travailler wa za na kati orchestre d'ailleurs. OK. De ce qu'on salue directement, qu'il faut éliminer. Ils comprennent que le bateau est tout la mawa. Maintenant, on a mis un sali meeting dans le stade, bateau plein. Dans le stade, vous avez même sous meeting, et ça, on va bien bon, ça va bon bateau d'Arabongo. Mais on a un yampiaka. Bah, il va finir dans le Félix. Président Oazana bango sur place Oazolo comme manière ni bako sala problème sous batake bitumba na place ezali mais ba yeba komisi nanga ba betel bango maboko. Donc tu comprends que les sous biso na biso za na ngolo côté. Au moins, tu as un peu de concert. Il y a un ça foutait na ina. Ça foutait de ça embelé bangonzembo. Moi, tu as côté studio mbango. Pour la son ambassadeur de la paix. Embelé bangonzembo à lobby malobo sengal be pina concert à Ozanata o sous son repère son message étant que ambassadeur de la paix. OK. Mais siko biso batagoma to comprendre était na makambo bango basali. On a ebeka lobby. Il y a des jours ba ko kanga nanga. On a des autres réseaux, ça m'a plus de combien de morts et Koufi. Mais beaucoup soutenir dans la bobetile m'a beaucoup. Donc dommage. Hein? Dommage. Est-ce qu'il y a des autres réseaux qui ont des vidéos sur les réseaux, sali, pillage, na ambassade. Est-ce que oui, on soit dans un visa, na musicien aussi? Bon, biso, tous on a visa moko, visa wana tant wibimaki, ils avaient 3 ans, 4 ans avant que tu conserves. On avait pas jour sous tout à parler na presse qui ta répétition. Président sanga sénateur. Tant que concert en ça comment va visa boina bo mais le siko ba visa tout là na passeport ndule na yeti wana fato zwa contraire na grande. Très bien. Avant bazaki de na ba visa. Ya ba tumsusu bazora ba inane, ba tumsusu bazora ba 2 ans 3 ans ba 4 ans ali. Mais na minute sur le msusu bato ba kozanga ba visa le msusu bazora ba inane. Ko bato ba 2 ans 3 ans ba non ba visa. Ba visa na bango. Vous comprenez donc vous allez msusu 2 3 personnes le msusu
et vous savez que souvent l'andé m'a visa na bango donc on est comme déjà trop tard et vous l'ouverture ça l'intervention pour les orchestre monene OK mais donc il y a bien orchestre plusieurs personnes basent déjà na ba visa na bango so que vous en allez monsieur vous inviter monsieur le roi de la forêt alinga même o asengele bon ba visa na suka andele monsieur souvent complication ko za côté na bango OK mais on a bien que concert ko beta ma donc il roule très bien ba tout basé na ba visa na bango de ce ba rozanga de rozanga allez monsieur 5 personnes ba rozanga visa. Est-ce que crois-tu qu'un jour peut sénateur aux peut chancer aux visa ou voyager pour un orchestre? Mais nga déjà na kenda déjà Zénith et Ratara nazara déjà invité président benga na kenda to landela makambo na kota pe mais le problème est ça la makambo des autres ça ma ba combattant bani na sala 3 mois na ki na za bena voyage to ki ne to beta Zénith de Paris au le roi de la forêt. Aux déjà visa? Mais oui. Non, ça a visa l'orchestre. Ah bon? Oui. Si vous avez un téléphone, vous avez un image à Calavan, la PC, vous avez une émission. Donc, il y a un concert, il y a un problème, concert, vous avez un compliqué, vous avez un visa. Donc, monsieur l'a raté. Complication, comme l'ambassade, il y a un ça va viser Bélé. Pour le roi de la forêt, il va inviter Bélé. Il y a un moment, il y a un il y a un sur du jour ça. Il y a un biso, il y a un biso, il y a du Congo. Il y a une invitation, il y a un Bélé, il y a un fabricant, il y a un héritier, donc il y a un Bélé. Donc, mais le roi de la Songi, ou un concert. Pour le roi de la forêt, il y a un concert dans Poto. Bato musuba kenda bacha makele bato mona rado kwa na poto mo distraction koma pasi akiache nega makele bato baye mais mutaka na beti concert bato basepeli mulunge pende lungo pena mutatuki pour sentir za le roi de la forêt donc ma concert non so ebeta marizaka bato ba kende se distraire kaka pour le roi sali ndeko ba concert zo ngobeti siko na mutabeti concert mutaka ke beta ndeko concert za le 15 za le roi de la forêt monsieur baniro ne bandit mo ko même singa na mo liziba ya polémique tozo ke bena liziba biso tamola mala ma cheki bible na simba kina cheki bible na cheli bo na bible yo do ba héritier wata ba beti ba faire ba beti mais ba beti non te ba faire biso ba Félix Oise ko auto ko beta ba beti na noté donc nous sommes les arabes moi tant sous pour notre chara na moi distraction banda musique ezongaki muto ke beta concert za le roi de la forêt bande ko na biso ba beti ba concert na bango très bien mais ba beti ba concert na non mais au concert beta baraté au lobby bande ko na biso ba beti ba concert très bien ba tu ba sepeli ba yembi bien bato beti no maboko mais ba norme o esenga concert biso to yebi avec spectacle ça na mina onté banda makambo ebandi héritier ko tazo chance po le roi de la forêt qui na soka pese ki mo image muki twa bato comprendre nko il faut azala ngomone bato ba déclarer que le même jour wana vie fo zongo ya kobeta mais siko nenga bato ba lingela concert ezala ndenge lelo ba double Zénith etikala ndenge lelo ba Bercy etikala ti lelo mutu na beti concert ba Parc des Princes ndenge etikala ti lelo concert na ba beti ngote so concert ezande le 15 février ezapé na ndenge ya sonité que banani bazobeta ba grande salle alors que yemoko papa banini esa netika moi jar ya mona ndenge moi soni wana ne Hugues de la Forêt décida que beta na UR na Grande Paris te banani ba pesa ku wana kasi biso le roi de la forêt ta pesa bango pour bando beta na ba grande salle yem ta mema bango na ba grande salle avant ba ya ba koma ba to beta na ba grande salle muta kumba bango pour la grande salle c'est rien tu vas les Zénith les Arabes Bercy à part des princes sur le betaka so muta kumba bango bazo à lire wana balongo la bakobanga wana lo bando ciné ba grande salle c'est père na bango le roi de la forêt so le roi de la forêt beta ba salamine te mo banga babanga mais le roi muto azali kunzi na banga simba ba on a liboko mimaka bango yo moni lo bango ba signer ba grande salle pour ba mona risque ba uta ba zo formation à esprit. Est-ce que les lois où on dit ma paix que mutazongi sinet ba concert depuis musique et vandaki mutazongi jusqu'au ba concert ils a fallu pour pas ba combattre ba lembaki olobi ba combattre nem ba ko mena suka ba lembaki mutazongi sa musique za musicien te ba combattre mo ba décider que to lendi bozongela bino kanza mutazongi sa musique parce que toi va combattre ba lembaki pourquoi choix ba combattre rose attend sur le roi de la forêt abanda première concert na poto basenga kina bango pe mutu te basundola ki wa banda bandile basenga mutu te ba moni ki wa banda na bandine moni batu musu banda na bango afa ba beta ba concert mo batu bazo comprendre te zaka lokwa mutu wa shidonki mais les londe sikondi batu wa comprendre que concert izongi fallait ndo beta ba concert le roi mutu wa shi sénateur ba concert nyonso fallait beti aza pe artiste na biso ya boka ba beti belinga lobi danga bato bazo beta mutu washi do yo ke côté kuna do seka ina zo beta mutu washi te ngana ke côté kuna te ka exemple na ba concert oyo mutali boso azongi concert net na poto na zo tana kotala te na mona beti ngana mona ka ke ba mise bazo bina trop me ba oyemba te ba concert ngana tala mingi ngwana
ba concert ba oyo tala mingi eza ba concert o bazo bina mingi ba mingi ba bina mingi mais ba yemba te ok biso za yoka kolela mwana tozo yimbisa bana bazolela na ba concert mais o biso to tala ki to moni ke non le misusu mise banda kota ki micro na ezaka ko bina on le roi de la forêt ngazon c'est la bino bana bon mon ndenge ba pesa ka mutu nyonso chance libosa podium yemba bo découvrir bana bozo bomba ba to pona nini ozu mutu na 22 ans na orchestre na comme na 40 ans bazo yebeka te mais ça malédiction bino za ko yembi muke yoka kingandi sala boye mais bino bombi mangona ba dinga te pourquoi mais faire ba musicien na ba yebani pour se faire appeler ça ba chance mais faire ça aza wenge a uta maison mais yemo na kolela yoka kolela ya bana faire Richard de Poule ayemba bo très intelligent ayemba bo 10 sur 10. Et là, on est au sala. Au moment où batebele babanga ba feta, tout ça na ba grand chanteur na Congo, mais batebele babanga vérité, babanga ba faire repartir à Wera. Aya mané danger ko les gars, mais Wera zo linga bimisa za danger ko les kayo. Et mon appelle bangisa adversaire. Là monsieur ko les gino na koyemba. Mon na niveau ba komisa lié, il y a yo zo komate. Rumbanga, mais on a soit lobby ka président na lobaka. Kasi biologie ngo ba on te fu ba zo ba kumba on na ba no bazana bango. Pour qu'il les a bon, malheureusement de la forêt va encore là bas. Et comme on a tellement boué, à combien qu'on a 4 cas ban, alors on va bien sur le route. Mais ceux qui nous ont clé pour qu'on a cabine au mogo. Bozo bana batu bana mitki, mais soit comme papa minene, ma boumolo la ngabo, et babina kana podium. Baroye mamoni. Baroye babon journée. Bonjour Nathan, Nathan où a fait où a fallu. Azana moi c'est comme Nathan. Des moi na mobali. Qu'est-ce qu'on a évité? Ah, azam tu comme Nathan moi si. Des moi mobali, azam musicien ayemba pas fali poupa. Na zone orchestre. Ndeti nga pena orchestre kuna na kubomba tena bika ko orchestre. Batu nyos batika ta mo na éviter. Nga na kanton dia beta ayemo ko. Eh wenge nzamba. Osengi vérité na cheli boko mais vérité ngo bima. Toleka, sikoyo na concert aux années 15. Dis-nous un peu. Na bana nyonso ya wingi o baluka na maison mère. Ba surprise les années. Est-ce que we raso na bengisi bana na nyonso pour babeta concert mo petit kala histoire et pas ba congolais. Lelo papa na bino na mama bino so basali fête na ndako. A pona bana obenga te. O nyonso ebi wanda kuna biso ko baluka na fête. Et c'est une invitation te. O mona kaza disponible. Abi Clinton ba yaki ba benga ki bilité. Bile yaki yemo koti. Ba jani ba yiwana ba yaki bango moko. Achali nzaka na ba yoka kala ba yoka eli suspendre na vie na. C'est normal. Et c'est vrai kaza na ta fanda ndo ba na bengi sinani, na bengi sinani. O pona te. Aza mutaboti ba ne belé. Aza muto asali génération. Aza muto lelo to saka na nde to saka na clan wenge lelo we kasala clan maison mère. We rabota. Si vous avez un temps à combat, le concert est soutenu non concert bandit de 20h à l'aube. De 20h à 5h. Le concert comme 2 heures du temps à Potinet, si vous avez un bengi batu. Kasi mo roye mbate. Pour azana bani bana baleke belé na bakoko ba sa azua. Bon koko bengi si biso bakoko te ngeni. Donc oh Monica Rosa disponible aye. Mais na attends na générique to zela pe to mois dio ana ya sel yo scram na Bill Clinton. Donc ça so bien. Bila ko sepe ça bato. C'est là ko ya na mais ya comme YouTuber. Olobi donc azara suna va boire te neti sel yo bo benga a boire ye mo na ko mana na passe à voir na ye. Ya ke na rapporta kan tsaka fufu ko sila kan tsaka masanga ko sila mela ka masanga trop ali fufu mingi bebi sa voir. Si vous voulez vous na podium ko sala nini. Mais ça mon ko luka montaza na podium na pema ko kufela biso na podium. Faire rappeler que chance na stade de martyr a koti ko boire te. Petit na ye fabricants o akuta kai na kata ba wenge azaka déjà na kombo. Abengisi na casino de Paris na yoka maondi mutatikela ko lia makele la ya concert. Azoka na batterie na emote. So nini bozo luka na concert ko eza bato bazo zela mokili mobimba bozo tanga kombo asele. Ye mo place azazo silika nde bolo bakaboy. Alors na ko bobo sana bo sangeti ya zala kati. Pour ce ko bengi a ko sana le côté na podium. C'est Léo. C'est là comment concentrer na mbanda na ye sai ba wela ka mwasi ba swana ka swana ka ma musique bo longola ye bo che côté okenda ko loba n'importe quoi ko finga ka batu ko loba n'importe quoi wana kopa tigala nango mbanda ya c'est le za sai maintenant ba photo na mwasi na bima kiti ba ofana tina ba bo ati mama pasa sai pes fuma be mon théâtre a boté mission ma be
Jamais beaucoup n'a pas vu. Ah ben, vous ça la faux. Ouais, bah on ndeko ko les siga moko. Ah comment stressé bon tout le monde essaie là comment azolia ka trop donc pour makambo zo les tout na mutu. C'est Léo. Donc un grand mot qu'on a vu. Parce que côté ingratitude donc écoute fara karama na weka po aza mutu nzoto boya succès. Aza mutu o nzoto boya ko yebana. Donc tant que maison mais banda ko yoka banda longwa akenda ka bongo ba faire ba forcer ba mani banzembo ria ba fali ba forcer ba mani banzembo simbate akenda ko yema tina ba kofi e simbate aluki aye mala mutu no se simbite pona nini c'est le atambola na muté mama bien mo nzamba boya pe ko pc succès pour ceux le soir dans succès dans position musique akokutana na nzela pa polio mbata Caposan succès. C'est que ça c'est le la créer cria sika akoka mais bila yika na minute mutu continue na podium on a maison mais à sali cri et puis c'est makambo na ba page mais c'est le rara kingandi ya comme un journaliste ba pesa que ça va 20 € na épaule ba na habit D'autant beta masolo ozo sala batuki lelo to kata ba Jamaïque to kata ba na wana ba mais lelo na ninga ya ba générique ya maison mère ba prêtre ya Célios Scram eza ebele atika pe moi bloqué belé Jamaïque boka ngo bien Jamaïque boka ngo bien pas respecter voix na Jamaïque o mona jamais zo le mi toi Thompson na miamine na zo pa o melana pilipili po be ba voix jamais ko tiko mona biloko wana au moment na fandaka donc azolia ba biloko ba soupe mama kemba ko lemba ko tela et puis le moment on a lié quand on les a gardés une fois c'est le moment on a zabalé à l'hôtel là ce moula tu me donnes dans ce moula tala avant invité va zébélé pour bien ça va tout c'est va zébélé tout c'est la pète au monde ataya lo bébé lo beso pota on dans un problème nazate yo mete banda kenda pota fane kimi nzala mtebeta kana gomesi kazala ka bakanga kai donc dans un problème nazate so quand on a posé ba ko benga mais tout un problème mon tuté il y a le bébé bokene boy c'est le bokene boy c'est que tout calculer ta prince d'Angola té le prince d'Angola de un ministre à côté de G7 à cause de la mission qui naître ngeza ça même so comme da mission mutu donc pour ya no aya fois 5 président né fois 5 président né Ferré oui à côté des gens orchestre mutu ça de à sous mutu ça liberté la ministre va ça comme fois 5 au côté zo beta fois 5 président né ce qui président né mo peut-être Rosa n'a pas invité ce jour-là oh siko bato ba komona o ba ko gangisa public soit bimi na podium mais bato wana ba Ferré héritier ba Fabrikas tant abi déjà que kinganda zo ko bato ba gangi mutu ko selo so ko to ko professeur ko to la kata salle bana nde il faut le banano o ba faut tanga no ni no benga woni ba benga woni na boseni kutu de cela quand tu as professeur de faut tanga ni ba benga woni biso pe ko bosa na makambo leki mingi et là le boso professeur tanga ni so akoti na classe journaliste d'appel donc dans le bande maswa ko présent wana ndi batu ba ko répondre yeza yaza bongo mais soit continuer bata ba bengi ebo batu ba ko ganga na bango te ce qu'on a mo ba étirement o eza entre Ferré na héritier biso to yibike na ba polémique ba spiritas na ba gaulois et ok net moi bien te mikolo si c'est arrivé que ba mo mi balé na podium pour baza ba éviter à voir ensemble les rois de la forêt est-ce que ba rosa pe moi diomo bo pisa la pe ba tout bien na nostalgie pour beaucoup jour en ce que ce que vous kuta na bongo jour en ce que vous comprenez que prêtre na bongo les rois de la forêt on t'a le belo kazate ba tout boza fixe ay ça bena pesa ndi konombo ta pesa na mboto boya mbana bosa mo lokana bosala kana nostalgie wala basala ka déjà ba komana banda kuna bango mutu ok na vie na ye ana droit sala bo ACP la sala na pemba na roi de la forêt bosala makambo wana te bosala ngote basala ngo lelo lo mutu komana vie na ye ko to fa beto masasi mutu lo bana zate akoma dans orchestre na yo akoma dans orchestre na ba beta na masasi normal mais comme côté le roi de la forêt ko sa bilo wana te na ninga ba animateur à part Bill Clinton les restes ya ba cri Jamaïque nim to 600 na bilo ba brigade Sarbati ba Bercy mwana yemoka nim to zo charge na to bengani mutu te mais mutu yo azala musala ko kina yeko ya pour oneza équipe a monene mutu zo beta ko ela biso te wana bana ko kale wana ko no ko ko sakana ndeti ba concert ko sakana batu ba sakana biso so ko yepe na la kisa bulo yekola de ceux qui déjà musala sila nango koma na yo soki nani tikala ka bongo ko meka kutu ko yate
Bercy azana na musala ye kutu azana moi musala non quoi yana neti Bercy yana a débrouillard na moi voix na ya débrouillard ou quoi na Bercy a débrouillaka a débrouillard na ti lelo yozo kene déjà boyeka débrouillaka ya lisusu boso tolobani banda Bercy kena poto zo kazo bokani bana bana bato yo o lelo mo ngela bato ba sala mo challenge mo kamuna bango Bercy mutabaka suma kamneza te tanga zena kini bato yemba kali banga yo bana kena poto bato yimani na Bercy. Donc ça que mutazo débrouiller car bango no sona balobeso. De ces 5 chances ya ba pese pe moi 1 minute na ye aboki moi ni ne aboka utunini. Sombela ngai mayo dobe. Aboki mo bato ni sili. Ça fait plaisir. Est-ce que tout européen ngama amemi ba comédien ndenge zala kaka ya tamula mo ba mimo comédien ba mimpe ba journaliste. Bon, jusqu'à présent, on a eu que le retour, mais tout en on est bon kende. Et monsieur Tambo dans l'aéroport, tout le monde a bon, mais Roland de la Suisse, on a mis battu tout, on a l'année lente vraiment. Nombre de visas pour y habiter. Nombre de visas, tout ça déjà, on a plus de 40. Plus de 40 visas. Plus de 40 visas. Il y a plus de 40 visas, mais les qui plus de 80 visas. Bon. Par rapport au pays à temps, ils attendent. Ils ont les combattants 80 visas, non, mais ils ont 80 musiciens, 80 visas. Comment on va ça? Ils ont 80 musiciens, ils ont 80 visas. Est-ce qu'on même banana visa? Orchestre, tu as vu sous quand on est rebellé, il y a 35 personnes. Ou un orchestre. Il y a 80 visas. Donc, il y a un visa. Et comme on a podium, on a 4 guitaristes, on a drummer, on a mutambunda, on a 4 chanteurs, on a 3 danseuses. Bon, 80 visas, le visa de M. Tigre qui est. Quand tu as encore ça rabattu, il y a un normal que tu as autant de visas. Bon, tu as quand même à ta visa. Pour vivre, on a besoin de visa qui est là. Les seuls qui ont visa, les Arabes, grand prêtre, papa, Franco, qui a 100 visas. A même deux orchestres et moi on a poto azuna orchestre na ina orchestre batumi bala memi bango ye mo le msaki na 50 personnes na ye mo poto azu 25 à 50 100 visa memi batuna poto makamone za kana ngoli souté bati ko kosa biso sona ndenge neti ya bakoto to sala ngo neti ndenge nini est-ce que organisation mo eza ya bana wenge moi barbecue par exemple moi place mon batala concert ni tout monde appelé ba fan ya ba musicien sous ba organiser a so il conseille ça par exemple à Paris. Bon pour le moment on a invité pour en Afrique du Sud. On a invité qu'on a pas président John Wembo pour ça président na biso ya ba fan club tout bazala en Afrique du Sud wana na Cape Town Park. Donc président John Wembo donc ngana zo kini wana trozana jitor petit wera. Donc trozana mo délégation to ki na en Afrique du Sud pour l'excellent côté qu'on a tout on a préféré na taille longo côté qu'on a. Donc na invité awa ceux qui organisation examiner tes athées. Mais je crois qu'il y a en Afrique du Sud. Donc il est encore bon quoi. Les gens sont normal. Voilà, bah le logo, bah tout le monde sait là, bah copier biso. Il y a un petit qui l'a appelé, on se souvient ça là, bah copier là, bah on biso, nous on a biso tout ça là. Votre téléphone est là. Oh là là, déjà. Non, je ne crois pas mes yeux. Hein. Mais quand il y a son barangote. Ah. Nazo réfléchir sikoyo na raisonner na sina tambondi presque loin de Mobimba et le moment ils ont même pas 30 minutes. Bon c'est ici. Donc awa so combien na congolaise. Kutuni loja visor. Le technicien a fait un téléphone dans la semaine. Na kebo ya singa en tout cas exact le qui on peut visiter. Mais sur le gros il faut qu'il y ait des cas na congolaise na Robi Visor eza na Rua Bukuza na bloc 100 mais ce à part awa neti pona zo bino lisusu biso bato déplacer à pamba pamba quoi que ça va passer sur ko yende na kakwa na tank juste quand na tank face à tank mais déjà universal Robi Visor toza pe wana soko za na posa pe ya biso ba pe à côté à golf 2 toza pe na golf 2 na ponte ya na pedona no susute. Oui. Wana okuta loja Robi Visor. Pour la bande de à province, tous en Lubango. Déjà. Oui. Bar na bairo commercial. À partir de Lubango, surtout dans la bairo commercial, au mona loja na biso ya Robi Visor. Peut-être ceux qui wana té. Dans la bande de confus ba uta na kikolo.
Au lieu que bayati susuboye na Congolais to ba ke luka kwako ba kosuka na boka na kikolo na wenza kikolo soko tuni loja Robi Visor tuzapi wana pe ba ndeko ya kamama tous ba utaka kilamba kosuka na kamama wana kutuni ka loja ya Robi Visor tuzapi tina kamama. Non mais attends, on dit que ça vous salue vous c'est que bon son gaba tu makasi hein. Donc à la milité de l'Okoto Mambeda tout Angola. Nous Robi Visor Avant sa confiance et notre succès. Nous sommes habitués à ça, à le bon bon ça. À ta banque, comment va ça l'organisation pour y a un moment à Kayabango et les gars trop d'impartialité pour pas. Au moins les locaux ne sont pas recopiés. Ok. Ça n'a pas le droit originalité. Donc surtout oui la raté. Soit un peu ça me ça les locaux bon pour ça. Les tu peux un peu ça me maintenant qu'on a Afrique du Sud, pour ça on a Afrique du Sud. Les gars on a kimia normal. Très bien. Nabi les Kanango na kimia mais Europe qui est ça la fanatique nyonso ya maison mère bien so yi ba moni moi dio ya Fabregas Maestro on a des pliques Pomba Mayasika na podium wana pena webi ke sala batu bien weza ba fan le ba sengela kinga solana drisha sokelo kona yoza esala peka bien ils ont dépendre de la temps na bango les ala mutu mutakoma na orchestre na ye mutu mutakoma na ba activité na ye so que ça que temps au biso to na ba makambu calendrier na eza libre eza normal ba ya ba ça na bango mais le problème c'est que tout temps au biso to betele msi ale kimbonga batake de Guinée même si ale kimbonga batabeta na kermesse sikoyo akosa nini akokata makambo andimaki déjà charge mutu mutakoma na ba engagement na ye donc o akomona ke journée wana aza libre aza na activité te portes sont ouvertes pour mutu nyonso ba yeba sel makambo na bango c'est tout. Alors yozo qui est en Afrique du Sud mais ok moi ba fan belé à la bonne musique ba réclamera trop que par rapport à nini moi ba structure eza awa ba fan ba sangana ka et tout mais ya maison mère eza net na ba jemo ya bongo te ba fan ya maison mère na ndenge Angola. Bon, les aïeux, le moment où tu checkes on la pause, vous comprenez? Et là, on a ce faux moins respect Zalaka. Bisoto na bateau basangana pour les cabisotés. Vous voyez, par le temps où héritier mis album ne mienge mis des mots. Tant à Sengara beta bali na biso. Bateau na banto basaka organisation A. Basengara to beta bali na bango. Tout passer barbecue ensemble. Tant qu'à to pesa qui monde d'autre que tout le monde. Apoya, aola ta polo et jaune. Tant que on a un stade, on comprend que la maison mère est à la maison mère. Tant que on a place de un biso, on comprend que la maison mère est à la maison mère. Donc, biso, on a battu l'équipe biso. On a battu par contre le biso n'est belité. Mais, et comme on a tant de faire que tu as ordre dans ma camp. Par exemple, tu as les ailes à trichater. Tant boya, quand a boulu qui est toujours fan de l'un des rois de la forêt. Ce qui nous beaucoup de koya boan d'otal en on dirait que nous avons ce qui est nini. Tu retends pour la malamouté. Il y a un fait tout fan de nos bons. Tant que ça, les Cambodgiens, parce que biso tout ya kawana tout là combat mutu moko c'est les rois de la forêt. C'est comme un abattu monsieur sur un moment on dirait qu'Adrich a gagné, Adrich a bénéficié, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ce biso Adrich a surtout fan tout ça là on a pour lingue orchestre tout ça là. OK. Surtout bito le ce qui tout là qui on a bien. L'aime so on a Adrich na ko fan d'atteindre dans le maison mère. Mais tant que ça là on a amour tout ça là on pour na bolingo mutu tout ça na. Ce temps où Yozoya au côté Adrich a laissé moi lunette na balmen. OK. Au moment que Adrich a na bakar le pinateur afin de kimia. Au boulot qu'Adrich a gagné pour les cabisso. OK nga. Même si on a dans la qui so bateau même si bino boyoka ya wera. Ata $10 à ça kalo sono bokona zokate. Mais la combat les rois de la forêt, la sala pena sala ya ngape mokili pour les mso pe sauter na banga. Vraiment. Donc il y a un moment que l'eau to ba que non to pe maintenant au bongo. Pour na ba mitema mabe to komana na ngoko tila pe mutu poison na likambo ya ebité. Vraiment. Donc on a un moto dosaki bo. Mais avec l'été ozonga na ngo. La génération Wingi ni nozomona oyo baleki to bana o babimi na génération ya Wingi o ba améliorer o peut-être ba kulutu ba koker o salate to ba sala kité. Ba kulutu net banane. C'est-à-dire na longwe na raya ba wera na ba jibe. Bato ba bimi na mkongo na sima mkongo na bango. Supposons le roi ndeti ba héritier, ba ferré de génération wana ti kita. Ni omoni ke ba améliorer la musique na biso. Bon, ba betaka musique na bango bien. Ba améliorer la musique et puis kitoko. Maintenant ba saluer ko leka ba viete go e o ba vie ba salate. Pour eux nous ba sala mo ba vie ba salaka.
bazolo ka babeta ba stade ba vie ba betaka de ba stade nini babakisi ya mwa sika na moni tezaka musique auto betaka bazoyemba bien baosa musique na bango kitoko mais babakisi eloko moko to bavie basala te bango basali poso tolandi waka mwa vocal mwa lwango ebimaki kuna waka guitare mwa pepe kala ebeti na nzembo na bango donc seke bazolandaka bavie oyo wana donc baza bana baye baosa mosala bango kitoko baotambola na mayele poso bazwi mayele bavie wana balongola bango babakisa babakisa le mosusu tokoboya mais tant bazobeta oka rumba faire oyo kitoko kasi poso keloko moko eloko wana deya pepe kala yembango te ok na nini boka rythme mo ebetaki pe rythme boka la misusu vena biso evoloko yemba ngo déjà désolé ça que bazolanda ne masolo ba vie pour makambo na bango ça la pepele est-ce que ezala rabino pe sonité par exemple question que ça que non clan wenge moko kati na bango basali net moko tutana bino directement faut botaki mutu a tout temps soit touché ou rançon ok ba discuter entre bango na bango banzoko par exemple elo ni esala ke faut boya otake mala moko et puis so ba bongi si position na bino ya ndenge ni ngeta la ngate tango ye mabe ngana ko kotamba mo so bongi si bino boye ba po boluka ki on te po boluka bo beta biso li bako pour le biso ngana commando brevetat wera commando brevetat baza ba sodo au moins en Amérique so bazo bunda o guerre mo boye Amérique azo bunda na mboka mo so ba commando brevetat ba bimité se kana guerre lemba mais so biso ba commando brevetat za so mon ba bimisi biso se ke commencer ngapena ke bitumba fwesila so tant bitumbe ba ninga commando brevetat na bimina ko beta kaka balance roquette na bomi de ce bino bo sa réconciliation na sima boyo kana wana ngana za tenga ya sina sala ki usenga na sala de boyo kana boyo kana maka mubongo ngana kana mubongo ok ngaza na ngate mtu moko hypocrite bona bote so esengi to tumba to tumbi bino boyo kana wana etali bino ngaza bongo sikona o elekaki na matanga ya Seguin tozongi mo mukeka moi sima poto le cannabis na ebite pourquoi beaucoup misaki ngo polémique ingénieur Blaise Boula na ebite soki ezaki kara soki ezaki deux ou ezaki nini akipesi o rambo tete et comme problème et pas na bino ça dit dans la bino on doit observer mutu moko nini okina wera so inde nini pour bino comme ça ngo sujet et là au moment on ebisa bino boka ntsakate mutu soka ya pesi mutu mbo tete se ka boko pesi mbote Blaise Boula banga kawera tellement le baka n'importe quoi la combat wera les première fois bakuta na banda le baka so yabi ke wera beta ba tu pamba donc nga zana tia yaki ko kantete ka boya ko pesa wera mbota banga ki Adolphe Ebi c'est mon amai michano na sia ko fa noko to mona tatu na Adolphe na tuna ko kena kuna Adolphe saison on peut pas bon il m'a dit Adolphe faisait ka pemene na voyage be baba nga wera ba mbale makasi yango mona suka na mo wera l'accès kaza ya na eton ba ki le cimetière ton limousine Adolphe alanga matata wera nga boyati tanga matabo wera tunokia yo rajibe nsoni chaka na se tatana makambo te yo mata Blaise Boula mata yo kia président ndobe nga preskita donc yo zala ki bomo maman se kene bon mais dans la bureau voilà merci pour répondre à l'invitation à Bisso Alisa to comme nafso vraiment na suka parce que yo to so to no fonctionner na tisiko to aussi ça te quoi yo bota na makambo donc très bien alors à part programme il y a concert aux les 15. Est-ce que ça a un programme sous orchestre à part concert il y a les 15? Non, biso ça la makamte ko salé au moins mon après mang ba mon ouais la bête te tant to beti to zongi to répondre à nos répétitions na biso. Après ce programme ko bima to kopé ça biso programme. Très bien. Donc biso date que tant na beti on que concert sali makambo yo wana na ça déjà pas ça de biso ouais la biloko wala ti. Bali mukolo ba laksake ko fanda kimi mwana mukolo ba laksake ko loba. Donc, je suis celle qui me fait faire silence, tout zongi. La répétition, ils ont dit mercredi, jeudi, et mardi, mercredi, jeudi, ils ont rabat. Ils ont dit répétition. Après, tu as annoncé le 6 mai. Et là, on est au programme, on est au concert. En après concert, je crois, tu as mis ça, Morote, pour finissage, je n'ai pas ça à mon appareil. Morote, depuis où, Mélière? Depuis. Ça déjà mis ça, comment dire, les leçons qui sont barre, on qui bouille ça. Tu vas recevoir l'on l'album Massika. Obeti la kele le batu ba sepelo ndira album masika obeti solo la bia batu ba koye mango ndira album masika biso zate ke mutu monde mone bete ngo senga ngo courte joie batu ba mso ti de tout c'est pas ici ba ne pe raté na ngo pe boye et tout c'est pas ici bas et rata qui déjà bon déjà normal et lo que raté ko na concert amener le roi nini grande arena grande bon tout c'est pas ici ba monter na contrat yo mona tina minili basala ngo challenge
babiloko ya bango esimba tomonaka tozomona mindele bazobina tutuku tobina katulama tutuku wera tozomona mindele baosala mosalage parce que eloko erata ekaraki ntina batiktok po bino lobo okoma makambo tutu esimba ofoto mpona bafile ya tiktok baobina so balinga tosala ndenge nini po yango ezalaki noka mwa avant goût mais eza na bagénérique oyo eza kuna na kati ya morote na ebimi te bato bakokufa. Très bien, alors nous sommes à la fin. Adrisha Nabi, Omoni Eloko Oyo, Babengango Mbappé. C'est-à-dire, Mbappé, ils ont produit moi bien, ils ont aidé, pour le Congo, pas si, mais belé, aussi, maintenant, au bout de ce qui est pour mes canopés. Donc, il y a des awana, ceux qui ont moi Lissano, ils ont un programme à Lissano. Ceux qui ont côté si on a Mamba ou Mbappé. Joueur à Mbappé. Dans la vitesse, Mbappé quoi. Il y a un alcool, il y a un ciboche, il y a ce qu'on a sans alcool. Ok. Voilà. Nous avons sapé la baïke, pour profiter, pour consommer. Pour profiter. Nous avons bolinga misala ngo. Bon ko kanga nzoto na banko na ba chasser ko zika nzoto jour mususu on les anesthésie. Voilà. Bilongo yana on naturel au meli na nzoto normal donc le roi 20 yango. Yango. Donc, contacter Miss Gela Zawana ou Koutana Mbappé, Tarasco de Mbappé, Beta ce qu'on a poto. Danger. Il faut qu'on t'arramba la mort. Danger, merci. Voilà déjà, voilà des faut qu'il y ait un mot. Est-ce qu'on a fait la TV parce qu'au fond d'Ingat? T'es là. C'est normal, le monde moi pour vendre moi trop moi mon Congo. Par rapport à ça nga mabete za na ngona ndinga mu Congo. Bino ngoma hawa atushana za bolelo makambo eza kuna. Dosomo. Mais la baluga lisano, il suffit au bengi atoza libanda ya mboka to ebine to sala po ekomela yo et ça la pega bien. Alors votre mot de la fin pour na entretien na biso ya lelo nino ko ko ibisa na baike na ba fan nyonso ya maison mère au balandi biso na émission ya Arabiso. Ya donc banatia wenge musique à maison mère donc boye baké les 15 eza confirmé ndule ezali. Mais misgel pona ko katana ngana pesa mo message moko na mukonza mboka. Très bien. Et loko kana ina loba étant que président Nabiso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tolingaka yo mingi mais loko ngana ko pesa conseil tant que côté na nga mwana mboka yoza muto yo tolobaki yango okoli na Kinshasa olia fufu elala oyebi ndenge ezalaka oza mwana oyo papa no azaki donc père ya Mobutu malgré tout kobebana donc il faut qu'on ait un esprit il y a président Nabiso Mobutu azaka camarade ya ministre été Mobutu atikala kozala jamais camarade ya député tant que Moutaza président aza le rôle à roi aliar eloko nyonso alingi roi azalaka camarade ya mutu te donc député nani oyo comment on nani ba ministre aza facile pe ya kotrahir yo soki bozani ba pire président Nabiso Mobutu so asala 32 ans po azalaka na esprit wana yo za mwana Kinshasa ko tsala bango pena esprit ndeye mutamela kamenga pour bateau ka ozana bango banga ba jouer yo mais la kisa bango ke oza kinois éviter bata pamba pembeni na yo soki muta ministre asala musana ministre soki muta député asala musana eki député kokutana na yo ezaka soza na posa na bango te donc idela yo za roi biso mona président Mobutu le open la munza le open za na mwasi na la na o le baleni président pour ça des master na ya o pesa ete biso to lingaka yo tozo choma boko ata na musika mais député moko te ministre moko te azala camarade no posa président. Très bien. Et puis lelo mutu oya soutenaka mutu abombaka mboka mutu abombaka mokonza mboka azala soda. Ce qui le lot aux soins à soda bien. Bah des arts on sur les salles mais aux arrêtés. Député $33,000 et ça yo toboité. Mais bah quand tu as vu nos $3,000 d'autres tu as $30,000 na le roi bolinga rambo. Bah zo $3,000 na ba fonctionnaire na ba soda. Pour comment na mboka na ninge ozala. Soda le lot le côté quit ça makase za rani quit ça makase za roi moins cher. Tellement mais la gaine azomi na ba biloko na benga so ba bombe. Yango bazo koma bongo mona banzela bazo filmer bango. Mais so ka zongeli comme la turbo. Tout en mélancolie. Oh, ils ont 4,000 francs. Na évité soit abimissé 20,000 à 1,5. Alors, il y a ce qu'on dépense. Alors, il y a c'est bien en Kelala. Protéger les soldats au Bautalayo, qui va député au Bazorla et la Sopongi. Au Mazaki, en Wana Loba, Yangowana. Rapidement, pour moi, message na Bandegona Biso ya Goma. Bandegona Biso ya Goma, en fait, Tingana za desi.
pour un niveau biso tozola la tena passe tozana ngo mais na moni boke soutenir nanga na stade bobetele maboko boyembeli donc biso ba congolais tozaka ennemi ya biso moko yango moni Rwandais azoboma congolais mais congolais ke piller congolais na place que to boma ba Rwandais biso tokena biso ko sa pillage et me makana ngo le côté na mboka me makutunde donc me makutu donc souffrance lisusu po biloko na bobebisi bozong sango le loti ceux qui prennent ces eaux ezo buka na bazo ki pété bon eloko yo bebisi les loto perdra ba nini ba fikini tozara nango lisusu ba jeo tozara nango ya fikini bomona nango lisusu donc tozara mayeli bitumba to nango tozana bitumba na ba Rwandais na ba M23 mais et non na ba Congolais yo muninga Rwanda zo boma batu mais yo préfère que noko buka ndeko no Congolais o asali yo côté o azo débrouiller le loko yo ke bebisa donc tozala mayeli surtout bande ko na Rwanda nzamba zala na bino batela bino mais bozala de mayeli. Merci. Rapidement, moi quelques personnes ont besoin mbote et pas ya Drisha sénateur l'émission lelo. Ouais ba mbote na ngai na seki batu ke bientôt na rozala wana na Afrique du Sud et pas le président John Wembo. Ah, le président de tous les fan clubs, babi mutasomba 3 ndako na kati Afrique du Sud na Cape Town Park wana do pinda kuna piscine. Président John Wembo bazala ka bongo Orlibo Pila, hein? Kaya Kadil, Mobala bata Kandi et ya bimi ko fa benga ke Kandi Bopila, hein? Aigle jaune donc ba mbote na place aux alliés en Afrique du Sud ba mbote na bino. Na moni bongo boss Simon Rambo balobi boss depo kenda ki poto nzaze kauki mabelezo bimisa sudi amate. Yo moko so ba fozonga mbangu po nzaze za na posa na yo yo ne muto bimisaka diama kuna le boss Simon Rambo ali ka dollar elala te so elali na poche po ka po poli bazala bon on a président Girin c'est que bien mtasimbi makambutu côté wana président Papi Mavinga papa depo ke poto biso atokondi makambozo simba le société papa président Papi yo za président ba jeune tout Angola oza président ba patron tout Angola oza président ya bana tout ya yolo na kati Angola donc otika biso te sala ozonga président Papi Mavinga bazala bongo na Adolphe Ntimba na Ordezo la noblesse dans les sangs vena ngai so otali o kanisa sana 15 ans nazali na ba ke d'autres tangate vena Adolphe Ntimba na Ordezo bazala bongo na Poutine na levé Pichunzembo Poutine bambote toujours na boss Kelvis Nkoyi mutsika na Paris Mikola zo pe maintenant côté kuna ke pe misanzoto le boss Kelvis Nkoyi FCC Mobimba a commencé par Paulo dos Santos Guerrier moi na mobali azo sala makambo na esala mati depuis na Angola 2024 atindi 28 personnes na poto to kotika ka début à 2025 déjà ba ke 16 na ndambo donc ndambo azo ki déjà les 14 à bako 17 donc bambote na place aux alliés bazala bon on a Baudry Mata de l'Union européenne boté tina poche de soit kabelo kwanza seka kabelo yote soit kabelo ndi ewa kabelo pa bimsa saki moi mukeza na ba ko sika Baudry Mata de l'Union européenne bazala bon on a les boss Ben Willy les Gabonais Mosika na sima ya oui bien on a soulevé le moment que toi na mutu mo atala ngana o trop allez la biso formé tala que mission to bois qui était Maman Hortense Manette. Ah, Maman Hortense Mogosa Manette. Maman Hortense Mogosa na kikolo donc ba mbote na place aux alliés koko maleka prêtre ya baleki babi bientôt moi tourne ninga paraît vient hôtel la meilleure kalata zo bota koko maleka prêtre ba mbote na place aux alliés Michel Miguel Boko bo grand prêtre na kati ya Belgique vient ngai ba mbote na Gelon Nzau et puis Agogo na kati ya Kinshasa boss les petits mokonzi ya visa pose visa et bien faut que na boss les petits bazaka bon na Julio Kayolo les signataires pour na kosukisa na moni bongo Kito Travel ya Patrick Mbondo donc pose visa na facilité na kati ya mboka o folu ka Patrick Mbondo Kito Travel c'est l'agence où pesa ka visa bambota batutuna o na bosani quoi. Merci à Napesi Pembote Bongo en direct il y a Belgique et pas il y a Sarah Ilonga na pesi mbote epa ya Sarah Ilonga la fiatorisia c'était mbote comme la yo émission ya awa biso na pesi yo vraiment ba mbote sikozali na pesi mbote bongo pa ya docteur Patrick Mpeti monsieur le docteur tikana souhaité bon retour au pays à le déclarant le plus crédible Pablo Kini. Ah merci le boss pour nos rezongs la biso pourtant on voyage qui dollar même chita qui na mboka quoi Pablo Kini na pesi yo vraiment na souhaité ba bon retour na pesi mbote bongo et pas ya ben oli les Gabonais les seuls fantômes qui sourient Diego Outiti dollar papier mouchoir bon mbote na GSM production Mobimba Giscard Antonio 100% Jésus je te salue merci pour tout merci bongo na Yannick Ntsumbu les réalisateurs extraordinaires merci à mon ami Scratch je te salue monsieur le manager Paul Scratch na pesi mbote bongo et pas ya Mutoyo babengaka C10 Poutine en direct ya Amérique C10 Poutine na maman Karem Membe ngana bino tokuta na mbala sima merci à Patoukia ma lumière à Lemba on se retrouve à la prochaine ciao.